mbongo basenga kaka bongwana. On peut demander comme ça. Soki otuni mina kwa leka wana asenga bongwana. Soki otuni même mabunda oyo auti ko kima na parlement, elle avait aussi demandé mbongo jarwana. Soki otuni même kamere basenga kaka na gouvernement central ko exécutant bongwana. Soki otuni batu to baleka na chambre basse du parlement basenga ka budget jarwana. Mais ils ont entendu pesamaka. Mais batu basengi bapesi pe pourquoi basengi yango. Mais biso to sengi nandeko badi banga la bandeko ba sénateur o bazali bongo kuna na chambre haute du parlement ba signer quand même pétition ba ko isape bureau ndeto moni bandeko chambre basse ba ko isape bureau wana pour ndeko azali bongo wana ko kamba bureau chambre haute du parlement azali bongo papa moko exemplaire te. D'ailleurs aza cité na rapport mapinga. Aza cité na rapport mapinga. Na ko expliquer bino ba vérité nous sur na émission lelo. Ba comprendre pourquoi batu wana basengi mbongo wana. Pour que madame Mabunda a sali 9 mois au sein de la chambre basse du parlement a futaka ba personne administrative te. Batu ba comment ozo mbongo lokola mbongo na bango musala basalaka ba comment ozo lokola ba ke bonde la madame Mabunda. Kamboka na pasi. Boyena no bokoti guerre na est. Banta boya depuis 1997. Beaucoup de ça botiga guerre, botiga ba peuple ba vivre dans le secteur wana na insécurité pour na ba avantage na bino. Messieurs le dame, bonjour à vous tous qui nous suivez à travers le monde des beautés, partout Bozali, Awana, RDC, Bukavu, Goma, Maniema, Sango, Bino Nyonso Bozana Lodia, Mbote la Bino, na vraiment un rendez-vous na bissia que demande le peuple, votre mission que vous aimez de temps en temps avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. To Pesimbo Tenabaï Nyonso Bazana Kinshasa, Kimanseke, Masina, Njili, Bato balandaka biso à travers micro nabiso émission qui demande le peuple partout na monga full pourquoi pas na ba peuple congolais nous basé na Suisse, Johannesburg, kuna na Durban, pourquoi pas na bino nous bozali na Mboka France. Je dis merci ndenge boza vraiment connecté branché na émission qui demande le peuple. Vraiment mikolo toko beta chaque jour pour nous expliquer bino de quoi il s'agit na kati ya mboka na biso pe na mokili mobimba makambo eko changer oyo esalema etikala oyo esalema te ezokomi kosalema po tomoni bongo kuna na mboka ya États-Unis d'Amérique ba peuple bakoti na capitaux pona ko kende ko piller ko sala n'importe quoi eloko etikala kosalema te pendant 2 siècles demi. Ndako wana ba peuple bakotaka te mais dans notre grande surprise na ba discours ya ba politiciens ya mitema mabe ba politiciens bazaka na posa intérêt na bango tomoni batu bakoti kuna batu bazui biloko ya kapito ba député tout la mwisi na zaza. Donc un grand merci na vieux nanga Roger, vieux Roger na Bundes, un grand merci à toi mon vieux. Depuis Bundes en Allemagne, je dis grand merci. Grand merci na baïnyo soba ko soutenir biso lokola ba mama Jemima Kalonji depuis ville à Dallas, na mboka ya États-Unis d'Amérique. Vraiment émission que demande le peuple vous donne que les informations et vous donne aussi de ce que vous pensez pour la République démocratique du Congo. Donc je suis avec vous, c'est pour quelques minutes et vous allez vraiment être heureux et ensemble pour analyser de quoi il s'agit na kati ya mboka na biso boyebi ndenge nini
kuna na assemblée provinciale assemblée nationale na bureau provisoire oyo ezali bongo kokamba chambre basse du parlement ndenge président bureau age esengi bongo misolo esali nungu na kati ya république démocratique du Congo misolo wana esali dongo nungu ebele. Très chers internautes, je sais que bato bazali na poto balobi ba politiciens congolais bazande na posa ya mbongo ezali bongo malamu mbongo pe ezali te mosale kosalema te. Donc tokolobela lisusu likambo etali Kester ya assemblée Kester ya Sénat ndeko kombo na ye Ubue boyoka kombona kombona ezana ya biso ba congolais ya awate ezali bongo bato ba s'infiltrer na kati ya République démocratique du Congo. Donc tokolobela ndenge nini Kester ya Sénat akomi kozwa mbongo ya leta akokenda kokabango na ndako na ye akomi kokenda kopesela ba sénateur mbongo na ndako na ye oli apesela bango na bureau ya leta place bongo ye azali na fonction soit na banque akomi kokenda kozwa mbongo ya leta kopesela yango na bureau na ye. Donc tokolobela po mingi likambo etali adhésion na kati ya Union sacrée de la République ndenge tokomona ba différentes politiciens ba différentes cadre ya FCC bakomi koya lokola mai bazobwaka ngo na cantine. Donc tozoyeba te boule nini eza nango yango ba peuple congolais bakomi tuna partout eloko nini bato wana bakokanisa par rapport aussi ndenge bato wana bakosala adhésion kuna na kati ya Union sacrée de la République. Donc vraiment restez branchés na kati ya émission na bino qui demande le peuple au Bolandaka avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Vraiment vous ne serez jamais déçus na kati ya ba lady na biso po biso to le bara busolo jamais formol les ala awa. Mais toyebike mutu oyo azali bongo moyina peuple congolais ye moko akokima mbangu. Donc nano ata ba peuple congolais ba yo luka ete po tout oyo soto zuyo toko zo biloko tout ozwi na mbongo akimoyibi. Donc topesi lisusu mbote na Gilles Lengete azali bongo inspecteur général ya finance akosala inspection na ye pona koyeba ndenge nini bato basala 18 ans bakambi misolo ya leta bakambi bongo ba institution ya leta kuna pe bakangaki bongo Pascal Nyembo azali bongo directeur coordonnateur ya société oyo ezali bongo ko contrôler ba matière première société ezali bongo ko yé ba valeur ba matière première na ko sala ba découverte ba matière première ba kangi aza bongo na maboko ya la police po azali bongo na maboko ya justice police judiciaire po yé azalaki bongo déjà na mandat d'arrêt na ezali ya kalame tellement que pouvoir ya 18 ans et mandat neko bomba ye batie maboko akenda justifier comment matière première banda ko sala po tout monde pe dossier moko elekaki awa na kati ya mboka na biso diamant ebima na sanko eke kuna balobi eza diamant mais ti lelo dossier côté kenda te yoka ba aventure bat oyo bazalaki bongo ko kamba biso pendant 18 ans basale biso. Donc na pesi lisusu mbote na mama référence place azali bongo na mboka Londres mama Lydie na pesi mbote ma référence ndi na bengaka toujours na pesi mbote na mboka Londres pourquoi pas na mama Moseka depuis Londres na pesi pe mbote. Merci beaucoup ndenge ko soutenir biso na mosala toko sala surtout na ba union so bazalaka vraiment ya biso bo s'abonner na ba chaîne oyo ezali bongo partenaire ya émission qui demande le peuple boyebi yango ke émission qui demande le peuple tout ça la kango pona ko sala moto plaisir te tout ça la pona ko kumisa moto te tout ça la pona toyeba ba valeur oyo Congo azali nango toyeba bumutu oyo ba peuple congolais bazali nango tout ça la kango pona ko faire interpeller ba congolais de quoi nous sommes de quoi il s'agit ya ndenge nini nzamba pese biso mboka monene boy yango tout ça la émission que demande le peuple po toyebisa ba congolais ke ko zala lisusu na distraction te place nyonso yo ozali bongo zonga na mboka na yo place nyonso yo ozali sala musala pona mboka ndenge ancien chef de l'État ya États-Unis Abraham Lincoln aloba yo mituna ke osaleli mboka na yo nini olie otuna ke mboka esaleli nga nini. C'est ça même le valeur qui incarne la République démocratique du Congo ezali te ke ko penser ke mboka esalela nga nini po tomoni bato mosusu bayaki ba mpiaka bayaki na bikumba wa lelo bakomi kotambola na ba Prado
bato mosusu basombi jet privé. Donc oyo bokoyeba lisusu boyeba ke kingakati eza na location soki ozali mbongo na place ozali na poto, place ozali na mikili ya mputu, kingakati place bongo ancien chef de l'état banda kofanda ezali bongo na location soki oza pe na posa koluwe yango soki kosomba yango po ezali mbongo euta na poche ya ba congolais nde somba biloko wana. Donc eza déjà ba moins information tozali nango na tongo awa lelo dit qu'à peine. Donc batu nyonso chef de l'état signaki amnistie bakobima o bazwa grâce présidentielle bakobima déjà lelo. Vraiment tokozala déjà na ba air moko boye na mboka kuna ya Kinshasa et ya Selemba to benga mboka Selemba ba mosusu bakobenga ngo République d'Isaïe. Tokozala kuna poto la kisebino ndenge nini makambo chef de l'état achaki linzaka ndenge kokoma réalité lelo. Donc on restait branché na kati ya émission na bino que demande le peuple les ali bongo na posa ya nini peuple les ali na posa ya ordre ezala na kati ya mboka po tozwa ba valeur o tozali bongo ko incarner biso nyonso en tant que ba congolais ezala ba valeur ezala tika ya munoko ya ba diplôme ya buzoba ya ba doctorat moko ya buzoba te. Donc c'est ça bit ya émission na biso que demande le peuple wana vraiment to kotimba la moko na sujet na biso ya lelo. Pourquoi ba député ba ko se plaindre, pourquoi ba peuple ba se plaindre na mbongo oyo bureau d'âge sengi pona ko kamba bongo section extraordinaire. Section extraordinaire ezali bongo ka pona 30 jours 30 jours pour baye bandenge nini ya ko pesa ko trouver soit kozwa ba résolution o ezitali bongo ba point o eza inscrit na section o extraordinaire ba bureau d'âge et 24 milliards de francs congolais o eza équivalent il y a 12 millions de dollars. Ba congolais ba lobby c'est trop. Tala ndenge bato bako souffrir. Tala ndenge bato bako zanga même mai na ba quartier mosusu awa na Kinshasa awa. Donc mbongo wana bako pesa ta na niveau ya sécurité, bako pesa ta na armée na biso. Selon ndenge ba peuple congolais bako mituna ke mbongo wana bako senge belé wana kapona 30 jours bako sala kuna. Yango ba peuple congolais na moi kotambola na kozoba information ndenge toyoka nde murmure esala makana kati ya mboka na biso bato balobi me mbongo wana bakopesa ngo to ba militaire po basilisela biso désordre eza na kati ya este kuna soki ke ba député pona 30 jours bakosenga mbongo belé mais oyo biso to expliquer bino wana eza nde makanisa ba peuple congolais biso to expliquer ba télé internaute nyonso balandaka biso na émission qui demande le peuple que mbongo basenga kaka bongo wana on peut demander comme ça soki otuni mina kwa leka wana asenga bongo wana soki otuni même mabunda oyo auti ko kima na parlement elle avait aussi demandé mbongo jar wana soki otuni même camere basenga kaka na gouvernement central ko exécutant bongo wana soki otuni batu tout baleka na chambre basse du parlement basenga rabidie jarwana mais ils yango tende pesa maka mais batu basengi ba pesipe pourquoi basengi yango na ko expliquer bino ba vérité nous sur na émission lelo ba comprendre pourquoi batu wana basengi mbongo wana po boyoki ke madame Mabunda a sali 9 mois au sein de la chambre basse du parlement a futaka ba personne administrative te bato bakoma kozwa mbongo lokola mbongo na bango ya mosala basalaka bakoma kozwa lokola bakake bondela madame Mabunda bato basali 9 mois bazwa mbongo na bango te. Ça peut être l'une des raisons qui est bureau d'âge sengi mbongo wana bureau d'âge etali bongo ba nyongo ezali ebele. Deuxième vice-président, il y a Biro ya Mabunda, Alimbongo Yaba, ancien député pendant 7 mois. À Kosike, Saleli Bango, compte Moro na Banque Moro, tout en place en cité comme là, ça sera comme si je fais la publicité. Banque Moro est en place à Oro, ancien député, Keikuna, et Loko Izate. Pour Mbongoana, même ancien président, il y a Chambre basse, Ndekobe Mina, Adama Larwana. Même deko oyo ndeko boshab aliambongwana ça peut être l'une des raisons pour batouana basalela pe république musala
Ça peut être l'une des raisons que le bureau d'AG ko senga mbongo wana. Je ne sais pas. Mais wana ezali bongo ndenge biso to okanisa. Parce que biso toza batu ya ko kanisa komona liboso po na yebisaka bino na mboko ke mabunda ko kamba chambre basse du parlement. Je l'avais dit dans cette émission que mabunda na compétence na ye na orgueil na ye azanango na ndenge zamba salele aza vraiment na ba capacité te ya ko kamba batu. C'est quelqu'un qui a milingi moko na mingi. Moni et cause à la ligne de raison ce qui bureau d'âge et sengi mbongo wana po azu yango pété ba sengi bongo wana mais mbongo oyo et ko pesama ba kotikela ko yebisa bino yango te na ye moko premier ministre azu document wana abimisi yango en public. Mais pourquoi on est homme d'état? Parce que tu es dit qu'il y a kopesa bango mbongo wana te. Mais pourquoi d'avoir prendre cet papier là côté en place publique? Au moni moté mama beto le barke ba peuple congolais, les hommes congolais, les hommes politiques congolais, la plupart bazana ba homme d'état ti. Parce que quand on te parle, quand on dit que tu es homme d'état, vous êtes un homme d'état, moi je suis un homme d'état, c'est homme d'état wana, ça fait partie ya ba valeur, ba secret d'état. Ça fait partie ya ba secret d'état. Ça ne fait pas partie ya ba tindelo document pour na motema mabe ozu document na obimisi yango wana ezali mbongo ndenge na idée ya batu oyo bazali bongo na PPRD. PPRD n'est pas une donneur de leçons. Est-ce que le bozo linga bopesa biso leçons? Mais il fallait boye biso biso ndenge mabunda banda ko zo mbongo a ko salela yango parce que mabunda était là, elle prenait l'argent. Mabunda a des comptes partout dans le banque. Mabunda tinda même na batu na dernière minute bazo mbongo ezali na caisse à l'état. Kuna na chambre basse na bureau na ye. Mbongo ya l'état atindaki batu bazo yango. Pourquoi le premier ministre a dit qu'il devrait ba secret wanati? C'est là où maintenant ça pose des problèmes que il faut tous la na ba valeur, toi incarner ba valeur. Ngai na lobité que na ngana côté bureau d'AGT. Ngai na loba pourquoi premier ministre abimisi document na libanda. Batouana ba 24 milliards de francs congolais, ou équivalent à 12 millions de dollars. Ba PSP bango yangote. Batouana ba PSP pourquoi ils ont demandé cet argent? Ba lobby que voilà 3%, 3, combien de pourcents et qui na monument ba député. Boye qui na ba personne administrative. Boye ba kosoma ba biloko kosela nango ba papier. Boye. Pour moi je trouve que cet argent là c'est beaucoup. Mais ba PSP bango yangote, ça peut être l'une des raisons qui est bango basengi na mbongo wana pe bango batu basengi bayebi ke bakozwa yango te. Ils savent que bakopesa bango mbongo wana te. Mais premier ministre a zui document abimisi en place publique. Mais pourquoi tant mabunda zalaki bongo wana mabunda a demandé de l'argent basala ba clôturer kaka liboso wana bataka mwa mirwana. Mais mama bende wana eza depuis Mobutu. Mama bende wana eza depuis Mobutu. Mais ce qui va y sur monter ibema premier ministre atikala koloba te monter ka ibima pour ba clôturer mirwana. Voilà tozo lobaki ce qui toko kambamboka il faut to incarner ba valeur ya moyibité ba valeur ya lukutate ba valeur oyo sala ki République démocratique du Congo un jour tozo ngana concept oyo ba musicien na banzela batunyo so balobaka na kati awa na mboka ki RDC et le kwa makasi. C'est ça même là, c'est ça même ce qui fera la République démocratique du Congo. Moni bandeko wana basengi mbongo to boité. Maintenant premier ministre batindi le document pour te dire que européen CP bango mbongo wana ti. Mais pourquoi a-t-il sorti document wana na lieu public? Tant mabunda zalaki na bureau wana bon, bozaki même famille politique naïe. Est-ce que madame monsieur le premier ministre, est-ce que obimisa ba document nyonso mabunda senga ba mbongo po mabunda salinde festival ya mbongo kuna la chambre basse du parlement? Ce n'est pas par hasard ba député ba bengani wana. C'est mutu asala ba moanyo su ya sali kuna atikala konome ba assistant député te. Anoma batu na ba cabinet te. Batu yande batu bazaka mbongo na Jean-Marc Kabunda babima na cabinet wana sans mbongo na bango ya de compte final.
batunyons o bazalaki bongona batunyons yo même ba o bazaki na ye batunyons bazaki na ba bureau politique wana ata mutu moko te azaki nommé tala motema mabe. Est-ce que premier ministre a yele biso document ba document qui voilà bambongo madame babonda ko senga yango soit bandeko ya biso ba député à PPRD lelo baza ba donneur des leçons bango baza ba donneur des leçons te bandeko ya PPRD il faut bakanga minoko hein ba député à PPRD wana il faut bakanga minoko même ba cadre ya PPRD il faut bakanga minoko na bango parce qu'ils ont fait de pire dans ce pays de pire. Vraiment, c'est vraiment regrettable. Donc, oyo biso tokomi tuna, tokoma na ba personne, oyo bazo incarner ba valeur. Des valeurs, c'est quoi? C'est être un homme d'État. Lorsqu'il y a un document et il pas na yo, avant, autant dans la place publique, et c'est ça la même des fois Sony. Makambala nde to banda ko loba kuna na présence de la République. Pourquoi ba document il y a présence de la République et bimaka avant chef d'État ça le discours. Makambo ça la maraté. Il y a le même temps que tout le monde premier ministre a salé. Donc il y a pépé au sali likambo o ezali bongo ko sepesa ba peuple congolais té. Parce que tu ebi ke bandeko wana ba sengi mbongo. Même bandeko ba kenda même abunda senga opesa yango bongo asengela té. Même de komina ko asenga opesa bongo ba pesa bongo asengela té. Tout na même matata mponya ko yebisa yo. Quand on demande on donne ba la ki ça rappelle non, voilà république ils en a besoin boy, ils en a besoin boy. Ndeko Jean-Marc Kabunda a raison. Il y a Kolobateke. Bazo senga misolo ebele kuna. Pona ko sala congrès. Moni ki mangoma Jean-Marc Kabunda a raison. Donc très chers internautes, ce que vous pouvez retenir tozlingi koloba place au boy pour to komi ko kota chapitre mosus que to incarner ba valeur. Il y a cause un avantage te na eloko yo zo senga. Yo pe mutu ba sengyo eloko. Otala que avant naloba mabe avant na sala likambo oyo soit bato ba ko sepela nango soit que vous avez avantage nango otala est-ce que likambo tango na ko tandango na place publique est-ce que ça doit incarner des valeurs agissement na biso ko réagir na biso en tant qu'homme congolais homme d'état est-ce que ça na valeur yango toujours mona lelo mutu nyonso komina posa ko maka politicien mutu mususu azaki na ye muteki fumbwa mutu mususu abanda coopérer na ye ba madesu na zikida bato mususu bazaki na bango kendo sumba biloko na ba Congo ils étaient des commerçants mais tellement ils ont vite compris que kuna na politique mbongo izali ya kozwa ko tchana libenga ko sala ba faire ko sala ba aventure nyonso na lingi yango moni bato lelo batiki ba affaire na bango privé ba commerce bazolinga ba ya ko kota na politique te non pour être un homme politique il faut que tu dois être préparé quelque part. On ne devient pas un homme politique par le sentiment. On devient un homme politique donc avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de talent. Parce que politique c'est art. Hein? Politique c'est art. Bayaka politicien kaka parce que au moni voisin na yo soit grand frère na yo asombi mutuka komi ko tambola na mutuka te. La politique ça ne se passe pas comme ça en politique. On ne devient pas un homme politique par les sentiments. Sentiment où quelqu'un qui dit bon, je deviens un homme politique parce que na monité la sombi mutuka, na monité la commis ministre petit na mo ya komaki ministre non, tu dois être préparé quelque part. Tala batunyo so bazali bongo préparé na domaine politique. Et ça c'est parce que aussi ici na université tu es licencié, tu as des 30 diplômes, tu as des 40 masters qui non. Ce qui n'a pas dit que le grand homme politique mondial, bah les gars na université té. Ngai modèle na Napoléon Bonaparte premier. Napoléon a na université nini. Voilà Napoléon a commis ça France sur le plan administratif. Voilà comment il avait organisé la France. Dans l'année France, c'est le comment makasi. Bah français ko sakanaté na domaine administratif. Tout ça c'est Napoléon. Napoléon a salado a tanga université nini. Napoléon a à l'université Nîmes. Mais toi, tu as fait des grandes études aux États-Unis, en France. Ah ouais, tu as des 30, des 10 masters, des 40 masters. Mais tu oses incarner ma valeur. Si nous incarner ma valeur, il y a beaucoup personnalité na biso. Il y a beaucoup na biso. Au commun, on a trouvé ça dérapage. Surtout lorsque nous devions les hommes d'État.
Moto mosusu aza professeur d'université, aza teke a commis politicien. Non, la politique ça se prépare à bas âge. Hein? Batunyo so monaka oyo basala ba combo na politique. Nazo pesa bino exemple batunyo so bazala ki bongo na à la veille à indépendance na biso. Moto moko te azala ki bongo préparé et azala ki bongo asala classe ya politique. So ozi génération ba Lumumba, ba Bolikango, ba Kalonji Molope wana lengalula mpandaji. So ozi ba Bolikango ba Chombe, ba nani ba Kasavubu. Génération na mutu atanga université azalité. Mutu akende sala ko sala ba grandes études na ba grandes universités azate. Mais bazala ki bongo préparé par cardinal Malula. Yé mutu préparé do yé mutu préparé ba jeune wana pour ba senga indépendance. Pour ba mususu ba yebakate. Les gens parlent trop, les gens passent dans le média mais ba yebi historique, histoire ya mboka na bisoté. Tout ba groupe nyonso wana Monto timbisa bango moto prépara bango izali bongo cardinal Malula. Donc c'est vraiment regrettable trop très chers internautes, c'est vraiment chapitre boyo qui to sali vraiment makelele mingi pour faire comprendre que lorsque vous voulez accéder dans les domaines politiques, il faut quand même oser la préparer, oser la coacher quelque part. Pour ba wandori biso que un homme d'état ceux qui ont commis un homme d'état, il ne faut pas se comporter boy, il ne faut pas oser la boy, il ne faut pas oser la boy, il ne faut pas oser la boy. C'est ça même ce qui fera que même si au commis homme d'état au Kobanozala quand même n'a pas moins réserve na union sur réseau sala. Vieux Roger nanga Clendé na Vieux Roger na Bundes Clendé à toi. Je sais que tu me suis avec beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir Vieux Roger na Bundes na Boka Allemagne, vraiment tu me suis avec beaucoup de plaisir. Donc tu continues sur ce chapitre au Talibongo. Ce qui s'est passé hier na niveau ya conférence de presse sur Salamaki lobby na chambre haute. Ndeko boué boyoka kombwana nabi ke bola nanga boza ebele libanda à travers votre mission que demande le peuple nabi ke bola nanga boyoka kombwana ruboué. Est-ce que na Congo tous na ba kombwana ruboué azali bongo kester ya chambre haute du parlement ndeko wana en complicité na président na et président de chambre haute pour bakoisa premier vice-président ndeko oyo azali bongo kobenga na kombo ya Sami Badibanga muto abato alobaka te azawana bazolinga balingaki bakoisa ye ezadi ya murmure etambolaka déjà parce que moi je suis premièrement journaliste et parlementaire, je suis chaque fois tout le temps au niveau ya parlement bakomi kokende ko corrompre ba sénateur ba opesa bango ba $10,000 pour bakoisa ndeko wana makambo elekaka na ndeko Jean-Marc Kabund oyo bautiliser Jean-Jacques Mamba oyo lelo aza susu na valeur te jeune ba valeur na esili moni comment mbongo ya l'état bakomi ko ndeko pesela ngo ba sénateur na ndako ya un individu bakomi kozwa ndeko wana rubu azali bongo questeur assemblée nationale tozo banga ko cité kombo na été bazwi mbongo bazozwa mbongo bazozwa mbongo ao benga ba sénateur na ndako na ye ao pesa chaque sénateur $10,000 bato pe ya service de renseignement ba ye ba yoki kaka bongo mo ba sénateur bazozwa mbongo pa na ye ba ko benga lisusu la haute hiérarchie mais service de renseignement service de sécurité eye bakangiye na mbongo azo pesa ba sénateur batuni papa sénateur okozwa misolo ya l'état na ndako na yo oko pesa ba sénateur ezali ya nini voilà oyo elobamaki lobi na conférence de presse par le questeur ensemble ya Sénat ezali lukuta tolingi lisusu lukuta te tolingi mboka etambola na bosembo makambo oyo to zoyebisa chaque fois président Fatike tolingi mboka etambola na lukuta te po bato bazwa kanyaka ya l'état bazwa mbongo ya l'état basala ba affaire privée na bango yo okomi kende kozwa mbongo ya l'état okie ko tiango na caisse na yo na ndako po benga ba sénateur o corrompre bango. Entre temps tu n'es pas même congolais oza congolais te mitala morphologie na yo elongi na yo oza congolais te boyeka ko embrouiller situation awa toyebi ke eloko komisa bino nyonso ebele awa ezadi aloka Sun City mais bo fanda calme soki bolingi ko sala place bino bozo fanda mais bo sala quand même na motema nde tout le monde rappelle des Congolais qui travaillent avec d'autres politiciens à l'étranger. Tout ça na ba Congolais baza ba maire de la ville na ba poto.
eza te ke bayelaki mission mpo badétruire mboka wana, mais bino bozoya koya boyaki na mission bodétruire avenir ya Congo, bodétruire bumutu ya bapeuple ya congolais. Okomi kozwa misolo ya l'état yango bolingaki te ndeko ancien chef de l'état alungwe na pouvoir po ezalaki bongo kobebisa vraiment mboka, bozali kobebisa mboka makasi na baide na bino ya mabe. Mbongo ya l'état ezokabama na ndako ya individu, azokaba mbongo ya l'état. Bandeko basénateur pe basungi la haute hiérarchie batuni ye, mais au lieu bakanga ye comme il a des immunités parlementaires, bal retirer ka bagarde yango omonaki bolandi à travers ba médias mosusu. Rapporteur ya Sénat ayaki po asali conférence de presse Paul bakende ko na tikena insécurité par rapport à quoi ye bongo mutu oyo akokaba akozwa misolo à l'état kokaba ngona ndako na epona bakoisa ndeko badibanga po ndeko badibanga ko telemela makambo ya muyibi oyo eliki kuna na Sénat oyo ezali bongo ba bongisi kaka ba bongisi salle du congrès wana na millions de dollars. Entre temps insécurité ezana est bako boma ba peuple congolais bakopesa mbongo wana na sécurité esala bongo mosala oyo ekotia bandeko na biso esa kimia, ekotia bandeko na biso esa kimia. Mais mutu moko boza kester okotambola na tala kabamba ya cortège. Entre temps tu n'es pas congolais, monsieur, tu n'es pas congolais, hein? So ito tikibino bo sala o boko sala wana ezaki na cadre que nous sommes des Africains, tous aba voisins, voilà boyaki bokati si ngambo boye bomoni ke kuna mpia ezali mokate ezali bokati na ngambo kuna bokati na ngambo po non kuna vie eza normal, mais bino boye na idée ya kopiller mboka kotika mboka na pasi boye na bokoti guerre na est banda boya depuis 1997 bokoti sa botika guerre botika ba peuple ba vivre kuna na secteur wana na insécurité pour na ba avantage na bino. Mais biso to sengi nandeko badibanga la bandeko ba sénateur o bazali bongo kuna na chambre haute du parlement ba signer quand même pétition ba ko isape bureau ndeto moni bandeko chambre bas ba ko isape bureau wana pour ndeko azali bongo wana ko kamba bureau chambre haute du parlement azali bongo papa moko exemplaire te. D'ailleurs aza cité na rapport mapinga, aza cité na rapport mapinga ndenga azali bongo cité na rapport mapinga. To sengi na bandeko ba sénateur soki bolingi peuple congolais à se retrouver na ba valeur na ye, peuple congolais à vivre dans les jours à venir avec bonheur. Beaucoup esala no bureau wana comme ça tout le rana non ba peuple congolais bazali bongo na posa ya bureau o ezali bongo affilié na union sacrée de la république pour bakamba chambre wana pour avantage ya peuple congolais. C'est ça même de valeur qui incarne république. Donc émission thème nabiso ya lelo bozali koyoka que nous sommes plus beaucoup dans des valeurs qui incarnent la république. Ezali te ke bato mosusu bazalaki na ndeko Joseph Kabila boye bo rejoindre chef de l'état na idée na ye ya union sacrée de la république boye kana ki moyibi te. Donc soki boye na ko intégrer baninga o bazali bongo na union sacrée de la république o balandi bongo idée à mokonzi mboka, parce qu'il n'y a jamais eu de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Ndenge mokonzi mboka na bonne volonté na ye alobi venez pour tout ça la mosala pour avantage ya peuple. Ce qui boye ko sala yango pour avantage ya peuple a kobetela bino maboko. Donc tolingi bandeko nyos oyo bazo ko adhérer na union sacrée de la république baya ko sala musala pour la république démocratique du Congo, baya ko sala musala pour na avantage na bango te. Tozo mona bandeko Lumanu ba Lambert Mende biso ba congolais ba jeune congolais la nouvelle génération ba ko senga na chef de l'état batata wana basali mingi ba jeune pe ba accéder na ba poste politique. Donc ce que zana compétence okozwa na yo musala lokola biso tozana compétence ya côté maliboso biso déjà tozwa dia musala na biso tolingaka l'état congolais atire biso makoki ya to PCP comment to bando PCP ba information ndenge nini ba ko kamba République démocratique du Congo. Donc soki tozali bongo na ba valeur to tiki ba anti valeur soki oyibaki na ndeko Kabila soki oye na union sacrée de la république ezali pongo po yibati ezali pongo sala musala po ebongisa congolais. Ce qui
au piyaka nande au Kabila, au rejoindre biso ba peuple, au tozali bongo ensemble na mwana mboka Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Ezali bongo po totonga République démocratique du Congo. C'est ça même de valeurs que nous cherchons dans notre pays. C'est ça même de valeurs que nous sommes en train de voir si bonne volonté en ezali. Hein? Donc, to incarner ma valeur, c'est là, c'est ça même. Noyau et kosala que mboka ezwa élan. Mboka ezwa élan. Donc, ceux qui tous abongo nyonso na idée wana et vous allez bongo bien pour na totonga école. Donc, restez branchés toujours na kati ya émission na bido to komi na suka to pesimbo te na ba nyonso pa banda kolanda biso à travers votre mission que demande le peuple. La pesimbo te na sponsor numéro 1 ya émission que demande le peuple. Maman Jemima Kalonji depuis les États-Unis d'Amérique na ville à Dallas. Je dis grand merci à toi. La pesimbo te na Jeon Dioko Diokwa. Merci à toi maman référence. Merci Nabinonios Bokolana biso na émission que demande le peuple na pesimo tepe na vie nanga Roger na Bundes vie na pesimo te place aux ali na Bundes na mboka Allemagne vie talaka petit na yo azali mon vieux Roger ce qui osali quelque chose pour na petit na yo kozala esengo mingi pour à venir, Ezali Bongo, mon nene. Donc, restez branchés dans votre mission qui demande des peuples. D'ici là, Bogobanda Kozoabiso, Awana Kinshasa, à travers plusieurs chaînes, autres bandes diffusées, émission que demande des peuples. Toujours dans la même ligne, Oyo, Boza, Kolanda Biso, vraiment, Nakati Anzela, Internet. Que demande le peuple? Le peuple Azali Bongo na posé la sécurité. Le peuple Azali Bongo na posa, il y a Alia Malamo. Peuple azali bongo na éducation, classe ezala malamu, ba université ya solo, ba système ya nouvelle technologie de l'information, ezala na ba université nyonso, peuple a kosenga bongo garantie andako ezali bongo malamu, transport urbain partout na ba ville ya Kinshasa, ba ville ya Congo mobimba ezala malamu, peuple a kosenga moyibi esila ko détourner bien public à l'état esila, peuple a kosenga ordre ezala na kati ya mboka peuple akosenga to incarner ba valeur na biso peuple akosenga moyibi aventure kofingana kobwaka poubelle kozwa n'importe quoi kosala peuple akosenga tozala bien po tozwa quand même ba valeur tokokana na baninga soki nzambe azongi te ngai na bino toujours ensemble ciao.